Batitre nous surtout Luka. Ils ont une importance. C'est la prophète à Mouki. Ils sont la prophète à Mouki. Ils sont la prophète. Le loyo batebele a bimi moi connaissance, a dit moi connaissance. Il y a vie à Kosambela. A zo prophétisé. On a pu la commune à ministère prophétique. Il y a un jour où on a batebele la fongo l'église. Mais lobby. Ah, nazaki le logo. Le logo est katinanga. Mais le logo ça la té. Ozana kati ministère prophétique té. Yango zo mona batebele le lobby ba osala ba clean. Puisque azana vision, mazana provision té. Non. Et nation pour azaka na kati a suki en Afrique. Donc o azo kende az international. Ne lazala média na international. O bazo na international. C'est la grâce ne sala ka bomo ina mutu. Ne ekubimisa mutu. Eloko zakati na. Nzambe na yo la bonzambe na yo la bonzambe na yo la bonzambe na yo. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Émission ya 100% bonzambe et ye wana pona ko sepeli sabino. Yo oyo ozana posa ya ko adorer nzambe, exhorter peuple de Dieu. Prédication, ba campagne, intercession, débat biblique, musicien, yo oyo zana posa ya kosa la promotion ya album na yo, olakisa talent na yo na mokili mobimba. Adresse moko, vous abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko émission na bino 100% bonzambe oyo ekozala présenter et pas na ngai moko la servante de Dieu, merveille miezi gracieuse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous donnez votre attention particulière à travers notre émission 100% bonzambe. Bienvenue parce que les lobabi makambo molonge makambo ya kitoko makasi lisusu taka bomona biso kala mais les opportunités et pesa meli biso lisusu to yamba na kati ya plateau na biso le prophète Béni Lula o bomona ki papa ya ba carnaval papa ya makambo ba pembe donc tozana déjà na plateau na biso to ni kolobela sur thème ya motuya ya qui est le prophète. Donc qui est le prophète et bien mituna batu et bien baza ko mituna lelo mais tozana ye ya komeka ko répondre à la question na biso papa vraiment donc le corps de Julie bako makasi bana nzambe bazela ki de partout alors déjà to pesi au shalom bon boni makambo ezokini malamu et nous se tambola sena ngona nzambe na pesi biso nous et pas une surtout écouter la mission dans la émission pour la gloire de Dieu pour écouter na batumi balé eza azarte na kati loko nyo surtout to ko bongisa mais soki nzambe a planifié en côté et le monter salama non le long kolom tabongisa ki pour tout ko partager na moi moké ou nkolo a bongisa l'émission koloba c'est la réalité au bino bozo poser mituna et mingi bazo tuna qui est les prophètes bénis auti wapi abima wapi suksine eza wapi j'espère nakati loko nyo surtout mwana nyo surtout abimaka et azana suks esika oye a hôtel lelo oyeba et pas ni béni a hôtel lelo akomi boye aza nani aza mwana ya nani. Bon, merci beaucoup pasteur vraiment le prophète béni aza clair quand même ya ko expliciter bino déjà ya ko pesa bino moi flash pour comprendre ça nini o lelo esengi to lobela ko bomi tuni ba question apelé alors papa nanga prophète voilà donc qui est le prophète béni Lula. Bon, mais quand on kosunga bandeko oyo avant to kota na ba question chaleur ya mulungu oyo ba na nzambe baza ko se pomone bazali kozela makasi mais quand on kosunga peuple de Dieu nyon se zulanda biso qui est Béni Lula. Ya eloko na ute koloba et c'est vrai parcourir ya mutu et uta musika. C'est vrai na botame na kati ya famille Lula il y a libota il y a 12 personnes naza kade lelo nzambe asalinga grâce na bimi o naza o nazali lelo na miso bato mais na uti likolo te na kwenda mabele
Donc naza mwana penda ya Coutinho Fernando na bongoli motema na armée de victoire na 86 na ekozwa baptême nanga na 90 et nzamba sali grâce parcourir nanga eza molai on a bandi musala na Yumbi na Équateur esika na bandi musala nanga et na 97 esika o nzambe a planifiaki na kati ya bomoi nanga ti lelo o naza awa na mboka Angola. Donc parcourir nanga naza mwana Coutinho Fernando na yebeli makambo nzambe na se ya makola tata wana kolungwa na lungwe catholique na ye kozwa baptême nanga na kati ya armée de victoire pe na ye iska na koyeba bozindo liloba na nzela ya papa wana. Mais papa lokola uti koloba awa donc utaki pa ya papa Coutinho Fernando que je salue en passant notre apôtre notre évêque. Alors lokola utaki pa na ye na kati ya ministère wana waki koyambelana Yesu ndenge nini avant bata ko servir ye. Ya et mutu na mutu azala ba réalité oyo akutana na. C'est vrai parcourir ya vie en tout cas nzamba lokotaka toujours batu na nzela ya ba réalité. Cela veut dire nalobaka naza lokola Saoul et o nzambe alokotanga na kati ya ba réalité pe nzamba yebaka ke un jour naza la mission o nakoyeba kosala na se na moi oyo parcourir nanga eza mwa mulai et en bref vie et oyo tosala eza ma réalité bene. Mais papa eza ma réalité bene voilà. Mais nakati ya armée de victoire au servant qui peut au yaki ko servir après ko bima na armée de victoire. Et nakati ya armée de victoire nazalaki choriste. Naki choriste na salué bande ko nyustu o lelo aza représentant légal awa et Bishop Cordège yem tazalaki lokola dirigeant na biso na chorale na ba papa Emile bande ko nyusu tout tozaka na bango na chorale biso ndi bato liboso to banda chorale CVV. Donc toza banda ya fuyi ya liboso ya Coutinho Fernando ya chorale ya CVV. Merci beaucoup. J'espère que vous nous avez besoin de biso aujourd'hui bakoya malama ko na biso na chaîne na biso El Roi Media TV. Na émission na biso à 100% bon zambe vraiment vous engagez pour s'abonner massivement na chaîne o ezo pesa bino makambo kitoko na ba question na bino boza ko poser boza ko zamia. Alors si vous avez na ba question boza na poste pas ko passer na ba émission na biso numéro na biso isa affiché wana na bande de l'écran so vous contacter biso boza biso facilement. Alors papa pas prophète Benelula. Donc on a do mais qui ko comment parcours na yo mais quand est-ce que oyaki ko banda ministère na yo moko? Et ministère nanga moko na bandi yango depuis 97. 97 na Yumbi na Équateur après Bologo. Et c'est ka oyo na ko banda Moussa na Zambé qu'on a évolué au moins 5 ans. Ndé ko la ko sunga na ko fungola église. Quand on a lumé pour l'Équateur, on a fait l'église na Boussou Melo. Na Boussou Melo, on a fait là. En face, il y a l'église, il y a apôtre Mouchadi. Na sima ya commune, il y a Kassavou. Non, c'est ka message du salut et bandaki na Kinshasa et bandaki wana entre Birmanie à Sosa. C'est ka message du salut et bandaki wana. Donc, Ibanda depuis 97 na Équateur, mais na Kinshasa, na yaki ko bandango na 2002, ndé na ko banda na Équateur et na Kinshasa, na yaki établi ici wana. Mais papa Nangaï, est-ce que par rapport à combo ya message du salut, aux gens qui ont pareil na la songe to voix audible, on besoin qui ont ndengeni pour que au peut ça combo ya ministère na yo armée, pardon, message du salut. Et message du salut, c'était dans la révélation. La Kotaka prière, il y a 5 jours, il y a jeûne à sec, jusqu'un colo a orienté à Pesanga. Lorsqu'un Zambé a Pesaka moto vision, a Pesaka moto na provision.
On zamba koko pour appeler au ce qui appelle sur la provision té. Parce que zamba te belé le bon c'est l'ensemble mais provision zate. Donc zamba lorsque appelle ce kinga ayo atali singa appelle singa combo il y a message d'Isali. Donc zaki na lorsque zaki na Équateur na baneko travailler ezaka église et fire. Ezaka église fire. Na ezaka na Équateur ezaka église fire tant que ko kota mabondeli na ba 98 2000 ans de kolo ayeko pesanga combo ya message d'Isali. Mais papa, pourquoi au panneau qu'on fonctionne, ou bien soit au persévérer quitter, persévérer c'est trop dur. Pourquoi au tikala quitter, quand on a ministère ya armée des victoires, au préfet qui au bima pour que ça là, au ezalaki ministère na yo musu sur Congo ya message de ça. Yeah, et j'espère tango tobota abana. Mwana asengaka. Et nzela bibezoloba l'homme quittera. Non, et l'autre c'est très important, na reconnaître que papa nanga. Puisque tango na bimaki na bosala mosala libanda, nzambe asalaki na grâce. Nzambe asalanga grâce et grâce au nzambe asalanga nga la première consacration nanga. Na kozwa tango na bandi mosala na Kasavubu. Na travailler sans consacrer. Dans sa mosala nzambe et à partir de grand frère nanga azaki déjà pasteur na église il y a évêque Mayemba et asakufa azaki na bandal na kanga motema grand frère ayo soananga les loko bandi musala et sengeli il faut qu'on la consacrer né nako kende ko solola na papa évêque Mayemba et papa évêque ayeko accepté ayeko consacrer nga na 2001 consacrer nga na koza consacration nanga et papa évêque une année après nala na butu wana papa aza na prison nzambe otalisanga nzambe talisinga esengeli na ke na prison na kota la papa nzamba ebisinga bifo zonga na sama kola papa na yo abonde la pona ministère na yo et nazwa grâce papa abonde la pona nga na kata prison donc ministère na nga papa abonde la pona nga na kata prison tango na yakozwa message wana na ke na prison kota la bango na ke na kutena bon père na kutena papa bon père bishop bon père na sololi na ye na expliquer lokola ayibiso to abana tubandi musala na kati armée de victoire na ibisebe papa lokola papa yebio mais il faut y la photo na yo pour na accepter que bana boze bele na ina photo nanga abi bon c'est préparé action de grâce na on makambo nzamba na kisakanga yango isalamaka donc makambo papa lobelanga na ndoto la révélation yango pe le jour wana alobelanga donc tango toke na kutani na ye et mon père ebisinga yi de lo papa oyamba batute ezaka dimanche et otalaye abi awemba batute nabi seigneur de deux mokolo nanga muketo to fato sana mon père papa tindi motabi boko lebisa mon fils aya toki to koti na biro na ye ndekeza papa ba j'ai seigneur dans ce qui s'abat au sexe biso atulinga bisinga mon fils tu as grandi aisinga abi ça c'est le fruit de continuer Fernando abi je suis fier puisque bana nanga bino sur le beaucoup ba pasteur nazali sengomik na bisi papa nazali a consacré les bana l'église protestante mais tala makambo nzamba a révélé kinga nzamba bisinga na zonga na samba kolona yo pour bonde la pona ministère nanga papa bisinga bi mon fils na obima calamité na obima mais son abimi na yo sa bon père en benga yo na bonde la pona yo na solila bon père ce que papa bi boko kende ce que quand bon père azobima ngana za ko intercéder na katina na bi nzambe oyebisa kinga te ke papa obonde la pona na kata biro mais ngo talisanga papa obonde la pona nga na kata prison tango père obima ngasko na obima na mona papa simba nga na chemise abendanga balusinga aisinga bifukama
quand la fouka un papa joue mbunzu nanga a tout ça na libunga kota motolo na ye donc maloba o alobela kanga na message na ndoto yango wana lobela nga boye yango lobela nga boye donc na wuti libanda te naza pena mwana oyo na sima sa papa nanga donc quand ba bamona nga et oeza kata papa nanga yango liza kati nanga donc na témoigna ka nzambe papa nanga. Merci beaucoup, le prophète Béni Lula, vraiment. Donc, j'espère que tu ça. Ou bien, c'est un badou, tu vas venir pour tout le mais prophète Béni, on va venir à Malagata, boy, quand tu as tout le système, carnaval, bling bling. C'est que, à outil, ou à puis, vraiment, donc, on va question Isaki Mingi, mais pas il le là, oh, Isaki, cursus sa vie, nayo, mais qui peut être mon parcours. Il y a, oh, Isaki, Béni Lula, mais Lilo, donc, tu as quand même un œuvre, oh, yo, bâti des choses, oh, il faut na kati yangola, Rwanda, précisément, na palanka, na rue à bébé marque, qu'on a ba, oh, ba, Luanda vraiment donc vous comprenez l'église des ici kababika na Luanda na sanatorium Palanka na roi ya bébé makisika oyo pai atwami église ya message de salut mais prophète Béni Lula to kota na thème na biso ya qui est les prophètes parce que tout qui un peu na parcours na yo alors mais quand kota isa biso est-ce que ozalaka fier ya kozala prophète et le présent très important na bengama na mutute mais la bengama n'est pas un exemple. Et ça a deux fonctions. Il y a pas établi. Au but des Zoloba, la Katina, Jérémie 1, 4 à 5. Vous embauchez ça Jérémie avec Jérémie. Avant le beau temps, on a une zambe, les prophètes des nations. Donc la première appel, nous avons une bengaka. Deuxième, ils ont attaqué la mission. Quand on a moi la colle, on a dit aux écartons à moi, à pousser moi là. Puisque la deuxième prophétie, c'était la grâce. Et donc, depuis moi la nanga, la bande pour le bénéfice de ma campagne. On se dans son loba, on a dit ça mon tout et le boya, on est dans le lobby et le on est constaté. Donc, on a bande déjà pour prophétiser lorsque j'étais enfant. Mais quand même, vous avez fier, il y a un prophète, pas même prophète. Vous avez fier, parce que les gens veulent lever, à un prophète, mais ça a une fierté. Alors, non, vous avez une fierté. La bande pena ko boye yango. La bande pena, puisque quand la bande musa na palanga, na bomba ka pena identité nanga. Puisque suite il y a ba réalité, puisqu'il y a beaucoup de, au moins la ministère prophétique et le logo yo batebele ba bebisiamo. On a l'inga penate ki baba bangi na prophète. Mais yo moko tango zo yo kanga, tango zo mona ba acte na ngo combat que non au azana ministère prophétique. Parce qu'on connaît le prophète lorsqu'il parle. Non, ils ont déjà grâce au kolo yemoko aikabla katina. Vraiment, comme les grâce pour qu'on a gagné, on a dit que vous avez quand même précis. J'espère que bien nous sommes besoin de l'émission, vous avez quand même satisfait là. Alors papa, mais quand on peut sa vision, moi explication claire, moi clarté mon quoi ça parce que tout le monde a batobili baza ko mibenga ba prophète, baza ko mibenga ba prophète des nations surtout. Amen. Pourquoi là yo est donc prophète? Tout suis sort nous c'est ba prophète de la tissu parce que yo est tombé dans le plateau na bisa comme étant mais quand on expliquer biso nani o to benga prophète et puis nani o to benga un prophète des nations. Il y a toujours tourné qu'à toujours na kati ya 5 ministères. Et batik nous surtout loka. Ils ont une importance. Batik nous surtout loka, ils ont une importance. Et que ce soit prophète, majeur ou grandeur, dans les boissons ensemble, grandeur à Zaki. Bisson nous surtout. Et ils ont la prophète à Mouké, ils ont la prophète à Mouké, à Zaka prophète. Non. Et nation, pour Zaka Nakacha, à Souki en Afrique. Donc, où est-ce qu'il y a des internationales, nous-mêmes, dans la média, on a international. Où est-ce qu'il y a des internationales? C'est la grâce nde sala kabomo ina mutu nde ekubimisa mutu eloko zakatina non pas que lelo naza prophète na komi prophète majeur na général lebi na komi empereur te. Oh merci beaucoup donc
Donc, ce bito, ça l'a un peu clair. Donc, ma fonction, ça n'a pas de façon comme ça va prophète des nations. Donc, ça, on est l'autre. Et ça, n'est l'autre. Mais comme on a prophète, mais quand on a biso, parce que tout le monde a pas prophète, ou il va dire bataille ça, mais pas côté côté dans l'église, n'a pas prophète tout ça pour découvrir la carte à l'église comme étant un ministère. Nani autre prophète la carte à ministère et puis prophète peut-être il y a mutuwa za don de prophétie. Et la carte à centralisation puisque le don est un ministère. Mais le lot est le puisque le don de la parole de connaissance étant pour la même père n'a grâce il y a don il y a prophétie n'a ministère prophétique. Mais le lot va te belé surtout la dit va te belé au azaki na pour intercession et azaki na grâce à prophétiser mais aza prophétité yango zo monde va te belé le lobby bon ça va clean puisque aza la vision mais aza la provision té. Puisque lorsque on a un prophète, c'est la bouche de l'Éternel. Babi, à chaque fois, lorsqu'il y a Israël, tant que le prophète a se présenté, Babi, peuple a banga. Puisque le prophète a des messages. Il a des messages, message à consolation, un message à mopanga. Donc, le loyo, batebele, a béni moi connaissance, a dit moi connaissance, il y a vie à Kosambela, à se prophétiser, on a la commune ministère prophétique. La don c'est autre chose. Il y a un jour on va te la fongo l'église. Mais lobby, ah la zaki ne logo, il y a katinanga. Mais le réseau ça la té. Aux ana kata ministère prophétique té. Donc aux ana don il y a prophétie, aux ana grâce il y a parole de connaissance. Puisque la parole de connaissance est un pour la ndemoko, mutamona que non, et ça va te bénir ça docteur. Mais il est prophète, ils ont prophétisé. Ils ont pu s'appeler ni exactité, non, nous avons prophétisé. Mais aujourd'hui, la carte c'est la parole de connaissance. Donc, nous avons docteur, mais nous avons docteur comme la prophète. Ils ont pas te béni, nous avons pasteur, l'homme a commis prophète. Puisque la carte à 5 ministères, ben, après, ce sont dans la 5 ministères. Donc, chaque branche, ils ont un rôle dans le ça. Donc, où ils ont A, où ils ont A. Et le batte béni, au moins, le lobby, où ils ont apporté. Le dos sous tout cas, le coup d'ensemble, on sait il y a parole de connaissance à comme prophète. Tant qu'on va prophétiser, à ce moment-là que non, la prophétie, la grâce est à trompeuse. Et nous sommes à battre de longue. Pour grâce, même Moutamabé, nous avons utilisé. Même au Afani Naba, nous avons utilisé. Nous avons utilisé pendant que nous avons prophétie pendant exactement ça prophétité. À prophétité. Mais est-ce que, voilà, moi, différence à votre bien un peu de débat. Quand est-ce que mon a commis na carte il y a ministère prophétique? Et puis, quand est-ce que mon a l'ongo plutôt aza na don ya prophétie, mais à tika de kaka na carte il y a don prophétie sans qu'on exerce na carte il y a ministère prophétique? Il y a na carte le connu sur les autres baliboso, lorsque nous avons à Pesaka vision, à Pesaka provision. Et lorsque nous avons à établir la katina, et le côté katina. Et tant qu'on a pour exercer, il y a un mot, et le côté katina. Et apparemment, des secours ont remarqué, et le qu'on a, et bandit qu'on s'est manifesté, dans la katina, et on sentit que non, et le côté katina, j'ai la ministère. Parce qu'il y a débit, et le qu'on a même dans Moussala. Puisque pour fan de sa Moussala, on travaille bien dans la prophète. Mais on travaille, donc on a des fonctions. Donc on a pasteur, on a fan de sabbat. Donc il faut la berger. Il faut la berger pour fan de ça. Puisque le ministère prophétique est moutoir qu'on appelle l'église, c'est pasteur. On est là, une église est fan de. Donc on a déjà ban à mission dans la. Eza pona libanda. Est-ce que vous avez posé na kasi ya ministère prophétique tout là? Et comment ça fait pas de monsieur ma bagoute? Bon,
Ba o ba yebi na komi témoigner nga mote. Et puis bezolo ba que le Saint-Esprit yenda témoigner ka témoigner biso. Et lingande ba ko ba témoigner que yo moko komi témoigner. Oh donc beaucoup ça la kati ya ministère prophétique il faut na no ba témoigner to yo moko tango ozui appel na yo yebi de non oza na kati ya ministère prophétique. Ya na kati ya réalité loko mususu. Vocation mususu nzamba ko appeler nzamba ko benga. Mais et le connaît qu'on manifeste aussi. Et le connaît qu'on manifeste aussi. Et au Bimakati. Merci beaucoup, prophète Benilula. Là, je dis merci et pas à Zeba pour Mazari. Il nous a soutenir l'émission 100% pour Nzambé. Donc, coup de chapeau à toi. Et puis, merci, Babi, et pas à Fonso, Kéry de Mal. Merci, et pas à Kassi Disque, la jambe électrique et tout à Kekotaka. José Mpit, mon vieux, donc, mon thème à Babi, à Nadej Kimpa. Gros bisous à vous, le couple. Dans les labos Fortaka, Bayamanga, donc, gros bisous à vous. Kijo Lusala. Kijo Lusala, archibishop. Merci beaucoup. Puis, gros bisous à Cédric Mika. De partout où vous êtes pour l'Andabiso, de Pessibino, vraiment, donc, bonne attention, vous continuez pour l'Andabiso, vous savez toujours, l'été à Nabino, vous savez, vous savez bien, ma casse, mon avis, on a 100%, vous savez. Vous avez à un plateau, on a vu les prophètes bénis, nous, la langue de carnaval. Mais tu as coco, tu as fait la poire, en gros, vraiment, parce que tout ça là qui déjà dans la carte, il y a Makambo qui est le prophète. Alors, tu continues à Makambo, au Italie, il y a carnaval. Makambo carnaval, et Ningisa qui m'okili, et Ningisa qui bateau, tout suite à commentaire, un message de partout. Mais pas, tout mes canards pour nous. Inspiration, on est à carnaval, et où t'es là qui est rapi? Il y a tel père, tel fils. Et l'autre de l'homme, j'ai la sémence de mon père. Babi, où est bien? Il y a un gros salé. Plus que prophète, va comprendre la quête. Et la cause, elle n'est pas mon répondre, mais la cause appelle pas répondre. Pour ceux qui comprennent les gars prophètes, il y a ce prophète. Et prophète a ça la makambo, où ils ont ici dit l'éternel. Mais tout le monde a quand même pas prophète, nous je peux quand même la paille. Prophète, mon corps, bana quand même na mon corps. Bana quand même na eloko mon corps. Non, tout le monde a quand même Congo. Bah, et puis dans l'église, on a prophète de Chise, on a pas tant de la Congo. Parce qu'on voit notre bien, on est à Bonzambe, on vient ils a d'autres parts qui m'ont qui prophète. Quoi, mais prophète va comprendre la réalité. Prophète à cause de la prise mon corps. Mais toi, et comment va prophète, nous sommes bana pas carrément la prise mon corps. Il y a un boucan dans un Congo, le gama. Et il y a la réalité le bonheur surtout na banga mingi koloba esika nzambe alobete il y a o nzamba kutana ba ezali mo nzambe puisque nzambe asololaka na basali na ye na mutu na façon na ye nzamba solana na basali na mutu na façon na ye non nakoki jamais koloba te ke non na condamné puisqu'il y a au salaté puisque y a bien ma musu nzambe sala et ba carnaval musu na kota kana ko ya boba nzamba yusinga be longola sapato na longola sapato mais ça et comment qui bon mais ça noté à chaque kolongola mais pas kaka na kati ya carnaval siko tango obandi carnaval Yomoko ndenge au salaire à carnaval et ban secteur parce que n'avez que premier carnaval et quand même ils ont l'impact par rapport à carnaval et au yo autre salaire et au quatrième carnaval mais quatrième oyo ils ont l'impact à ma casse ah ils m'ont comprendre encore là ils ont l'impact à ma casse puisque les acquis est recommandé dans la réalité belée et en plus ma témoignage est belé. Na kati eloko nyo surtout la Bible dit na kati na Marc Bible zoloba voici les miracles qui accompagneront à ceux qui ont cru. Donc la Bible dit dans Hébreu sans la foi ni est agréable à Dieu. Donc la kati réalité eloko nyo surtout et eloko nyo surtout oyo sala sozo ndima ke nzamba za na sibelo ko nzamba sala.
Mais quand même, on a quand il y a carnaval, on peut tout le monde qui avant au cours de la balabala, il y a roi, il y a ici quand l'église est allée, message du salut. Au bandé là, nous recevons un maquilla, tout le monde au surpris les choses beaucoup oui, mais c'était dû à quoi bien ça là. Il y a Ezra qui recommandé, Ezra qui recommandé. Et Bible zoloba et c'est quand tu es matin mais la biso et puis ça mais la biso. Puisque nkolo atali sakinga et a venu na biso toza na quoi na biso wana ezaki na ba réalité basala. Et Bible zoloba lorsque Nzambe a yebisaki Gédéon et sengeli il faut renverser ba hôtel ya Baal. Puisque il y a une hôtel ezaki na quoi na biso wana. Puisque bateau baza bandeko palanga ba yebi réalité ya venu oyo ya roi N. Ils ont la réalité dans la sorcellerie et ça penda makasi. Ils ont bloqué ma vie à battre. Lorsque prophète Azaka Timisikana ou Aza mission ensemble ou Aza monoko ensemble, Nzamba kotikate peuple naïe et où me la toujours na kata réalité. Nzambe atinda kinga pesenga musala na sala ya monaki ba sinwana et na sala ki sinwana na sala ki et sika o ba bloqué isalamaki. On dit ce qui est spirituel est spirituel. Et l'autre est spirituel, jamais que l'on a physique. Donc, on a recommandé que dans la service, oui. Dans la service, il y a 20. Il y a voilà, on a qui a service à 20. Il y a ce qui est sikawana. Ma déclaration de ça qui est sikawana. Mais ce que tu as dit, les résultats n'ont pas si mal. Il y a communiqué par rapport à la réalité quand on explique la réalité. Parce que tant que les cérémonies et après, au monique changement, il s'allume la carte ou en bien toujours la même réalité continue à persister. Bon, et fait il y a le connu surtout. Et c'est le cas de la guérison. Guérison monsieur Sozoya et Goya, c'est quoi ça là? Guérison monsieur Zoya et fait Zoya malé. Donc, tout le bac est un cadre condiment que non, par rapport à la cérémonie, ça va aller. Mais pas, il faut que tu aies un point, vraiment, donc, mais pour comprendre la question, il y a des choses qui sont bien dans le carnaval. Babi, par rapport à l'activité où on a conseillé ça. Dernièrement, tout ça, là, les choses et ils allaient qui jour il y a Pâques. Et puis tout le monde est sous jour il y a carnaval babi. Mais finalement, prophète en wezani il y a pas pembe kaka église ni là aka ba pembe et comme binzambi o ba de ko benga na bandela ba mpevan longo. Ou bien exactement église ou les christianisme pentecostal pour que ba tu ba ko maka kola ta pembe za o moni. Yo mo meka o répondre ba mo ponga ite ngape na yoke ka mutu na ngape ya mona poser ba mo ndo répondre ba na ba. Ya nzamba solo ko mo pona ba question na bino et na sepela kapenda na signe ya sainteté. Et lorsque tout le monde a la signe à blanc, c'est la signe à sainteté. Et on a sepela kapenda la image au wana puisque ça qui déjà une semaine avant les jours il y a Pentecôte. Bon, c'était une semaine avant puisque on a célébré qui avant une semaine. Et la célébré la réalité, voilà nous. Mais apparemment, on entend apparemment. C'est comme un beau message. Est-ce que chaque culte, une activité, on a une bon, et ça la église, tout là, t'as peine normal. Activité, il y a un monde et c'est là qui est à la peine normal. Ah, merci beaucoup. J'espère que vous avez courage à autour de mais tout na oyo. Bon, donc réponse est ça. On a Isaac kaka juste pour na ba activité oyo. Mais papa nanga prophète bénévolat. Bon, ba pressé qui ba activité na yo ba lolenge no ya ko voir makambo. Mais ba eko tuna ils ont battu non prophète wala zanganga prophète wala zamtakisi est-ce que kinganga mo ba mo uzanganga mbo uzanganga nzambe po ba mo uza kinganga ndi na côté négatif mais est-ce que pinza uzanganga to uzanganga nzambe en réalité de l'homme c'est l'esprit. Il y a ce qui question va poser ils sont les cas puisque l'homme de Dieu va obéir à Nzambe. Oh bango ba osala. Si c'est papa na biso. C'est que biso nettoie ko la bango. Biso la sainteté et c'est la maté. Et la même matin mon tessa ce qui dans la tarango.
Les premières années, ils ont un acte où ils ont s'imposer. Où ils ont s'imposer. Lorsque Jean-Baptiste n'a qu'à ta prison, il était confondu. Lorsque Amonaki Messi, Atindi Babaye ba autour si réellement il Messi. Yesu Atindi a yebisi ko yebisa avec les bons. C'est ça l'accomplissement de l'évangile. Puisque tant ils ont confondu. Au Christ sur le babi, laissez il veut à ma lame, né à ma bé, et colle ensemble. Yémon colle la gaosani. À quoi on donc, par rapport à la technique, et Nanazana, c'est moi, ça va pas. Non. Et en tout cas, là-bas, en tout cas, Naza moi, na ya Lyon. Naza moi, na Lyon, na Wouti, na Sama, na Lyon. Donc, tel père, tel fils. Papa, on dit, c'est moi, ça va pas. Mais tel fils, tel père, tel fils, mais tout le monde, quand même, on l'a dit, que Nzambala qui papa. Est-ce que, comment qui papa cardinal, toi, Boba? Vous avez qui Nzambala cardinal? Comment qui cardinal? Oui, n'a autre vélo comme moi, et. Na baki nous allons pas mourir pour la banane et nous allons m'appeler pour la banane. Et il y a na zongi sur le bas. Mon comment te bâtir comprendre en fait. Donc les équipes inspiration de Dieu. Les inspiration puisque même à moi dans la ngam d'atomele ngam. Donc à ça on a une semaine. À ça modéliste, à ça on a une semaine. Na fan na bureau, nous avons bisingo là tabo. Et tant on peut ça moi dans 3 jours. Nesi nzamba bisinga olata bolata et ayeka kana la kisi na koti na nini na la kisi ngabi modèle na botomela non c'est ça le prophète ça makambo o isa inspiré et pas l'ensemble comme ils ont inspiré par l'ensemble papa langa na biki to bandi quand même émission avec une vibration donc on connaît déjà to que na biso na chute cité déjà mais papa langa ya est-ce que va prophète peut ya solo na o ya mabe bango moko pe bandima kinga na za prophète solo ngapi na za prophète mabe banindi mabe les pommes ezabi bezoloba suka eleki bande moto nyonso akose camoufler na kata réalité mais boyeba misala na ye ata azoteya mais suka nango boyeba eloko mo eza kati na ye. Nous devons toujours mettre la différence entre bao bazala nzambe na bazala nzambe te mais na tant on est tout ça ezaka na semence on kole no kalobi puisque ezape na ba piton na osala puisque ezana ba prophète il y a pharaon ba osala pe ba miracle mais na komba Christ donc kole langa yino tayebi. Merci beaucoup pour votre vraiment donc c'est déjà la fin émission na biso na meka kosunga bana nzambe o nyonso bazuli baku ya kolanda biso na mkola lelo meka kopesa bango message oyo obombele bango venant de la part du Seigneur o lingi ko partager na bango na mkola lelo. Ya nzambe a zwalukumu puisque année otoza eza année ya surnaturel. Lorsque la surnaturel c'est lui-même Elohim. Il est le Dieu invisible. Donc, et si quand espoir est athée, et soukaki, et notre Dieu est capable, il y a pour rivaliser, il y a pour restaurer encore. Donc, tous les bateaux, quelque part, peuple eux, ils ont déjà rejeté, ils ont déjà abandonné. Mais, tant que Kolo Nabiso, Aza ou Akenabiso, et espoir, ils ont toujours. Donc, yo moi dans Nzambe, o mokili bwaki, eza moto mo bwaki wasate. Kete soit ma bena yo, mais kola na posa na yo. Kola otika ote. Et ko perdre d'espoir na yo te. Lokola année na to banina isilite ko perdre d'espoir te. Même ma tête qui a une seconde na année avant 0 heure, c'est Dieu là azali Dieu capable. Et il y a pour rivaliser. Et que ça la bolam katon na vie na yo. Hein, yo ozali kola ebembe oyo kufa. Mais ezala bato mele ba kunda na cimetière. Mais il y a yo tamba ko kundango lokolo koya likola miko Élysée. Donc année oyo ezali symbole prophétique. Donc oyo c'est impossible et comme possible. Donc tant qu'on a la Christ, la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits.
Amen, merci beaucoup. Mais papa nangai, pour na contact na yo na bana na nzambe o bazuli baku ya kolanda biso na o esika na émission o vraiment contact na yo pe ma page Facebook na yo par rapport ya message o bazana posa bokabola yo. Ya nzamba za lokumu yo ndeko o pesingata olandanga naloba toujours naza motu pamba puisque lelo naza ezanga te eza grâce à nzambe nakobetela motolo te nalobaka na bino naza esclave ya motu nyonso bon naza na Luanda na Palanka na rua N ka numéro ndap 169 donc numéro contact nanga eza 926 90 98 73 et numéro ya madame nanga eza 934 680 231 non kozwanga sozunga tokobenga madame nanga napesi ye mbote mingi wana za bolingo nanga Mopandi. Wow. Alors, shalom quand même na peuple de Dieu, pe bana nzambe nyonso bazuli bapa kolanda biso na émission ne biko za bato bele bana de partout basutena kamusala oyo ezali elanga monene mamo. Alors ba salutation quand même isa bango bien ba shalom na bango. Nzamba pambola moto nyonso to oyo azolanda nga nzambe apambola bino nayebi ke nzambe oyo apesi biso pema oyo azobatela biso esika olimbaki na souhaité avancer esika babwakaki yo na souhaité kala mingi te bazotombola bomoi na vie na yo napamboli bavi na bino nayebi ke kala mingi te nzambe afungoli deja barelation na ye bandeko ya États-Unis kala mingi te naozala na bino nayebi ke bazobenga kala mingi te naozala na États-Unis mosala eza kuna nzambe oyo abongiseli biso ye moko ayebi nzambe apambola bino place nyonso boza. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabino no sobola daki biso ebandela émission o no suka donc toza déjà na suka émission na biso na pesi merci et pas à mon pire vieux nanga babi Eric Tola les japonais donc babi elamba c'est quoi yonde vraiment donc valise donc tomba mon vieux donc coup de chapeau à toi gros bisous et pas à japonais au kito du potentiel vraiment talaka yo mikolo no babi na madame pembeni vraiment gros bisous na madame to madame la japonaise pe azawa na ngambo na kati ya Lyon donc papa Lange gros bisous à toi et puis gros bisous et pas à ma carrière Black Line madina donc mon pouk na bosani yote Aisha Binta na papa Ismaël Munganza mo ataka mutu babi imam na biso gros bisous mbote mwana na bino so uzakili baka Holanda biso papa Wemba na kati ya Fuka uma na Lunda Norte donc on a bosani yote gros bisous à toi et gros bisous na bino so uzili baka Holanda biso et bobo sanate ko s'abonner massivement la chaîne na biso ya El Roi Media TV vraiment beaucoup ça là de cité tu vois mon image à kitoko boito pesa merci babi pa ya Aris Mbonda mwana babi ya ntoto mukime ntoto minene bongo munene lususu da makambo sana El Roi kamusaba donc gros bisous na yo Aris Mbonda makucha pona musala kitoko sala kata maison oyo. Alors merci et puis il y a Thérèse Mbonda na Paris en forum de Navienne. Merci beaucoup na souhaité vous opé sa biso. Alors on a les lots ceux qui wana na ebiki à la prochaine fois au prochain numéro pour vous assurer sur exclusivité ya kitoko makasi na ba invité na biso ya kitoko makasi. Au revoir, merci.